Bonsoir, partagez, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mettez de j'aime et puis partagez massivement. Parce que à une maison, mais à autres tondi, on a qui va voisin va rester. On a va comme kende, ko signaler. Donc, mettez de j'aime et puis partagez massivement. Ici c'est Warrior, ok? Mettez de j'aime, partagez massivement. Ça fait un bout de temps. Vous manquez, hein? Vous manquez bino. Oh là là. Pélagie Boluku de Madogada. Je t'aime, Pélagie. Eh, Pélagie. Pélagie Ozangakate. Parfaite, charmante, la lionne. Bonsoir. Chris Bajo, Kisorokele. Bonsoir. Disquared Meno. Bonsoir. Ghislaine Biquelo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mettez de gens partagez massivement comme d'habitude. Hein. Natacha Nazali, rendez-vous, tu vois. Gela Panzo, rendez-vous. C'est pour cela aux on a été. Matuzolele, Maya Vanga Joël, bonsoir. Bonsoir Jaël. Papounini, les sous-zoleka. Et le côté. Donc, Shadak Min, je suis là. Donc, déjà, ce bon moment, on a été rendez-vous, tu vois. Donc, j'étais un peu busy et tout. En dehors, il y a qui alarme, là, peine à vie, donc, moi, ma course est liée. Mais, oh, parfaite, charmante, merci beaucoup. Parce que, déjà, les rumeurs, les ont dit chez nous, les Congolais, ceux qui auraient collaboré et comme confirmation, elle est solo. Tu vois? Donc, je dois un peu parler, s'exprimer, pour ma fan un peu apaisé et tout qu'on sort. Déjà, pour commencer, je dis un grand merci à maman Migo, la TikTok. Je t'aime beaucoup, mon maman Migo, je t'aime. Pourquoi pas à la maman présidente Mimi Chikeva Milchek, le Bissomoro. Et maman Chantal Bomolo, ya mounini, voilà. Maman Chantal Bomolo, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas Nana Bodouga, la surnaturelle. Il y a le directeur Edi Badiata. En tout cas, tout le monde, la Lingarabino. Pourquoi pas ma maman chérie, Annick le Kyo, la top modèle. Donc, pas tout, la Lingarabino. Batunyo Sobota, la Makamboye Leka. Batunyo Sobota, la Mamboyo qui est la TikTok en fait. Les longs namo kokolo likambu. Naza devant, ma téléphone, la bino devant l'écran, la bino. Namo kokolo likambu. Mettez de j'aime s'il vous plaît. J'aime. Ngai, lelo pena bozala un peu choqué pour nous que moi direct bordure. En tout cas, vous avez glaçon, vous avez maïpio pour faire choquer bino lelo. Pour nous remarquer, à force de choquer bino te, de vous avez monopole, vous avez palpite. Faut choquer bino. Dans le episode, nous avons kati pour vous avez un peu libo. Mais nous avons bimi na choquer bino pour nous bosser nous avons missionnette. Ngande na ya qui warrior déjà premièrement dans un warrior mon côté je dis bien dans le bureau dans un warrior mon côté ou salanga la peur sinon ku fozati boza bien dans un warrior mon côté ou azara contre nga qui a osanga peur personne déjà ma place tout le monde en viango mais personne n'enfant n'est bon nga jour no téléma j'ai bon nga na kenango jour je dis bien jour no téléma j'ai bon nga na kenango na succès ya makasi kolega na combo bachanga na ba page combo bachanga la larme de papou bachanga na ba page combo bakolo ba page ba benganga bakolo ba page minene au totalaka basola nanga na téléphone na numéro privé na vala kid pona ke za mbongo ya tap tap cent ya
makambo ya bed ashu et tout moto apesanga coopération wana ya page ya monene oyo totalaka parmi bapage ya minene totalaka abenganga kende place boye na bandal okezwa mbongo ya contrat et tout nake bapage polémique oyo kaka totalaka mo mpasa na ne contre yango mwana seki na me nayebi ke alingaka nga atindi nga kende ozwa mbongo mpo banyonso bokolia mbongo na compte ya bed ashu va prendre l'argent je comprends. Na camarade à moutouté. Déjà, vous êtes warrior, na camarade na binoté. Moi, je suis warrior de Fali. Je suis warrior de personne. Je dis bien, je suis warrior de Fali. Je suis warrior de personne. Et puis, on a besoin ya moutouté. Alinganga. Ce qui nga mon ami lingité. Na danger, na sala rabino robanga, sans eloko. Likamuna ya réunion. Déjà, nena zana poto boye, muta sombelanga billet na kombo nanga, Luko ki Jaël, c'est Fali Ipupa, il cap la mer, le King suprême. Donc, tant bon, somme ba billet, bon, tant à kombo Jaël a vu visa à 4 ans. Il faut akende poto. Donc, bon, somme les billets na Air France. Edith Diora, et bema maman na yo Kofi, kanga Edith Diora. À chaque fois, on a dit Diora, on a au quota. Kofi, je te connais très bien, on se connaît. Et dit Diora, au quota, on a bien goûté. Il y a au fin, on a dit TikTok, tu l'as. Si on continue, je vais toucher Kofi. Et puis quand je vais toucher Kofi, on va bamber jusque là, na yo nanga et dit Diora, tu es bien que non a lobé la mamba Kofi te. Na ça la blague. Je n'en fan na kiti. Kofi m'to sa crise pas coli, j'aime que musika. Donc, tu as encore ta ali boma et dit Diora, imbécile. Ne bon ratanga na kino rasozwanga. Ici, c'est Paris. Vous comprenez? Na ya poto, na mbonga mobilité. Na ya poto, na mbonga famille. Na ya poto o Virginie. O lela la mwinda. O balali ya longoleli zemi ya mwana mukie. Parce que na ya poto yake. Na kenda na sala jeune de prière te. Na kenda kokota. Oh, na ke permanence te. Na sala, na ke panganga te. Je me réveille le matin. Ni chaud ni froid na poto. À l'échange, il y a l'oroté. Et puis Air France. Poto mo benaye, invité à Fali Ipupa na ba arena. Donc ndenge daju, asaki invité na arena, ndenge ngana asaki invité na arena. Donc eza poto loa ba poto na bino wana te so bo yala be chopia soki wapi, ça n'engage que vous. Et puis deuxièmement, la jalousie là, obo salelanga. Na tunara e uta wapi. Pourquoi Moutousso est comme un warrior? Il faut visionner d'abord Jaël. Il faut calculer Jaël. À force de me calculer, il y a un mot de bolongwaka, bokoyaka, babayarabino. Bokoma on a ba mensonge, boyaka na masola lokuta, bolinga bosa minene, après bokoyi. Parce que ngana za moté mo abela mututi. Nakendaka pa nganga te pona freiner muninga. Nakendaka pa nganga te pona luka balinga nga koleka. Parce que le roi bino boza ba mami ya banganga. Bokendaka koluka to kitisa Jaël po biso tova ne bonga na ye yango moni bosaka soko tchenga doa babayeyo bakoya balingi yo po quelque temps OK bosa l'expérience batutu bachanga doa bakenda pona nzamba o permettre yo te o attaquer nga tandis que nga na babena oti. L'histoire de réunion déjà, mettez les j'aime et puis partagez s'il vous plaît. Mettez les j'aime. Mettez-moi le j'aime et puis partagez massivement. Déjà l'histoire de réunion. Nga. Les duerté papé di badiata. Et donc quand Suki, avec un salon, il m'a appelé, Jaël ça va? Il dit ça va bien papé dit. Alors bien tozo ça là, ba descente et il y a ba quoi? Il y a ba siège quand ndenge ezalaka. Mais to banda na Belgique. Après to kozala na Lyon. Mais bino bata France. Avant réunion na bino et ça il faut maman Mimi Chikeva aya. Parce que c'est elle la présidente. À sa présidente a ba warrior tout. Je comprends. À sa numéro 1, il y a ba à sa présidente ba warrior nyonso. À sa présidente a France te ba warrior tout. Mais le coup la siège en France. Et puis avant ça la
réunion na France il faut y azala parce que yende mukonzi par rapport nyonso euta partout et on est-ce que maboko na yenda ko gérer na ne ba on ko nommer bato tout. Ok papa dit c'est bon. Et puis je parlais avec maman Mimi nazoya. Ok maman Mimi réunion bandi na Belgique ngana na Belgique te na France. Ba ke réunion basilisi réunion esili papa dit ke bolbo pakola papa dit dans buzoba. Makambo edi ba dia ta ebisi binote bino bokomi ko loba na TV. Moi makambo na yebi no ebisote moi je parle pour le fona pesa bino pasi pour la moni bolibo ba no minimiser nga. Moi déjà nazu Soule Kauka son excellence a télé ma place le président Fachaza to beta concert na poto et les en direct na Kinshasa ba on a lemba pour son excellence Soule Kauka cha écran géant et les en direct notre concert à bongo salamate to beta na arena na Paris et les en direct na lemba écran géant plein to beta concert plein des côtés to sali plein na France to sali plein na Kinshasa son excellence wana on appelle ça mokonza mboka mbote nga siko si j'ai un souci j'écris na son excellence et puis na komelaki pour na Jaël chaud la larme de papou moi na bango donc les caparoyoté yo oza limité là ndo no sco place bozaka ba limité bo sale langa jalousie te bo kufa na keto lelo na epona choquer bino tout sauf personne. Moi je crie à son excellence. Tu sais pourquoi je son numéro? Parce que je suis poli. Nazara ma kele na télé. Nazara mal à la tête na télé. Mais devant bango na bouche bé. Na mutu na si. Na ça la vidéo te, na ça photo pour na l'axa mokili que j'étais avec papa Soule Kauka non. Ça genre na te. Et puis ne bazan ba yebi que non na ya na téléphone te. Pas tout ça vidéo na senga ngote. Pour non l'axa nani, non prouver nani. Mouto aza dedans, a luka soit prouver mokili te. Mouto aza dedans te, nda ko luka prouver mokili. Moi je suis dedans, je vais prouver à qui? Si on a goûté à faire gagner la merveille. Si j'ai un souci, je vais écrire papa Féfé. Si j'ai un souci, je vais écrire nani Cyprien Nzolo, gagné bango. Je vais écrire Cyprien Nzolo Kayo. Coco dilatation opérationnelle. Après la matière colo. Son excellence. N'avez pas diata et dit badiata. Kelly Charleston. Yo, on limité. Boza limité, botika keto bo comme la miloka place naza. Nazuna ngo kisite na ya na nka bo naturellement comme ifanda. Vous comprenez? Si on a gaffé, yo na yebsa bino so bo gaffé ba wawe ba ko sa charger na bino. Mais nga so na gaffé, ya edo mo patas. O benga ngo yebsa nga ta gaffé ta maladie. Non, faut plus refaire. Oka. So na gaffé. Appelle kota ya edo mo patas. O yebsa nga non. Ko sa su bongote. Là, l'accent nous va placer dans ça. Ce qu'on a pour s'inventer la TV, pour l'accent nani. N'a pas l'accent nani. Tous ces gens-là, bah, ils que je suis Jaël. La pèse à bon loge d'abord, bazo sénègue. La côte à la bossone, la mouta fini par Zouzou, dans sa défense. On finit Coco Dilasso, dans sa défense. On finit Cyprien Nzolo, dans sa défense. Parce que baza est bisso. Makila est mounoko, na bisso. Eza epa na biso soki na yaka ko inventer nana boduga parce que tango ba ofinga nana boduga na télé tango ba ofinga mama nana boduga na télé asali lo côté bobimate bozaka ba warrior mais na sali kasa ya ko bata mala sima faux compte bien ko pieka face ne biso to teka ba face ba finga e muto ngana lobaka na ba warrior on appelle ça total respect azala vanga c'est mida
c'est Mida la Taylor. Pour bitumbo Mida bunda. Eba bitumba loka ba biso to bunda. O teka makambo. Tu pleut qui neige ba salango balingi. C'est Mida la Taylor. Tant makambo zo yinde ba fana ya papu Mida muta bunda. Mutu te abangi sanga. Po mutu abunda lo wa Mida azate. Azate. Tu connais bango po yo bunda wa. Ozana guerre ni yo salela sa mokili. Na elle lelo na fana na tala mama Chantel bo momo so abimi Chantel bo molo wa banga ta afandi. Ah non ça c'est que toze belé. Toze belé to bunda. Ba Lexi Wechi. O bokomo sele ba faux compte. Ya lokuta. Bo pirate compte, boko se Alexia ko koma bongo ti yeso yo sala ngote. Bo moite ka ko se justifier te poza mama lokuta. Ba jeona bo sala ngope mignon Abraham. Ya ko pirate Facebook bo sala ngope mignon Abraham. Ngape bo ngabo sala ngango heureusement quand tangeza ka gérer pas frère nanga en Afrique du Sud amba ile makazi. Vous comprenez? Donc, koyo kanga jalousie te. Comment tu es warrior mais au fond les caméras pour insulter Jaël? Yo osa warrior, tu pars de Fali. Biso tout on a combat moko on part de Fali. Mais pourquoi yo loba kuna te otalanga? Bitumba o ezebele lelo ya Charlie Paka sa l'émission. A bengi Fali mwana mwasi. Je vis personne pour sa défense. Il faut ngana font la miss bino miss ke ya Charlie Paka lobi mabe wata kanga ya Charlie. Mais vous êtes là vous regardez, vous ne voyez rien parce que vous regardez Jaël. Non, biso tout otala to regarder ba adversaire a Fali. Yango na leka kabino na makambo. Yango na le kakabino na trop d'avance comme rôle sur moto parce que ngana tala bateau bo calculer Fali mabe ngana contrôler muta fingi Fali na yo finga ye na bimisi na miso bateau na écraser ye lobi bo tindel souté mais bino bo tala nga yango bo na sema kolona nga ngana ye a Fabrigaz mon na Fabrigaz auto manquer Fali respect aye pour la deuxième fois aye li sous pour la deuxième fois a vu bordure ya journée moko soirée moko et puis na vertir ye yaka ou bien tinda teri mutolela tu es malin oza lokuta Fabrigaz atindelinga batu 2 jours hypocrite ka bato atindelaka bina filet bakekanga bina filet na aéroport ka bato wana atindelinga bango na sia bakangi na ba photo batindelinga otoyebi chez toi chez moi batindelinga ba photo mambutu na adresse nanga. Jour ba ya premier jour ba parka à la sida ba teta ba baseball. Ici c'est l'Europe muta bank sa muninga te. Deuxième jour ngam na sala appel. Ngam na benga papa Fefe. Papa Fefe ça va pas ba ta Fabrigaz ba na se, il paraît Fabrigaz a pesi bonbon atindi bango. Lokola bango na bongo na poto ba yebani. Cyprien Nzolo azalaki. Déjà Cyprien Nzolo déjà de mam pap donc oko lekete gagner bango. Mbamo ba pele comme ça na mekene boko sala ngote parce que moi na wana za biso moi ndesili Fabrigaz c'est honteux 2 jours boluka moi si yo finga batu yo zo manquer Fali ba respect yo na ndika na memio ka soirée moko okokito tininga batu siko bino batu ba ko finga nga oza warrior o pointenga doa tango marka uza fingi Fali yo za pipo attaquer marka uza soko zaka na page kene ko poster gangela marka house soko zaka na TikTok ya ko sala défense boyebi ko sala promotion te boyebi mato nyoso finga nga boyebi ko sala le côté parce que songa zaka bino na ko calculer Jaël te il faut na sala effort Fali a remarquer nga parce que quand tu me calcules c'est là où papa mona na lekibino na lekibino poso na ina marketing na vendre na mission na sala marketing ya président. Jeni na zabo na kana nyonga Fali po amemanga poto. Donc na ngai kuna bimsa clip na ngambe na tali siko ke Marco 6P a tourner clip. Donc na ko boka biloko mi balé na nzela te. Fona zela le boss Marco 6. Lokola o boka bord to sela ngo challenge to ganga. O ngono na lembo nga Marco 6 tenga na longwa. Wali bomba yo. Mais bozawa na ngam na lapsimo ke Marco 6 a tourner clip. Boye biango te. Donc ngam no lam samno ke Marco aussi ça na studio to ko chae polémique ko yinda to ko tombola bo wana to selo ba challenge to ko lobela ngo po koti musique alo ka ba daju na minicho to ko lobela yango to ko salele promotion non stop po papa banga memanga poto
na liaka la na sima komba père na bango na on a lembonga Marcosis te fa simbisanga likasu ifa simbisanga aobimisa bo fa pianga mbongo. Vous comprenez? C'est que yo changa makelelo ali boma yo. Bo ali boma bo calcula ngati. Réunion et salamaki. Et puis na telemele loko bo tika langage holobake fallait pekisi biso fallait lingi mafinga te yo bimisa fali yo mauko mayo. Bo bato bien boza bato. Fali premièrement ayu mate. Deuxièmement moi na bandal. Troisièmement muzika na yema na tinel. Abrosa na tinel a bois qui so il ko ali banga kayo. Ayemba ba tinel ana esprit azala chef na quartier la terre. Tant que tu as un warrior tout contre la langage. Tant que tu as un fallait aligner ton finger battu te lobby dans mon ba mon fingi fali. Ba mon on dit to bois qui éponge, on dit fallait ayuma, on dit fallait banga batu yemo kolo que ce soit les kine mission tout à bordure, les missionnette et salami, anyataka na soin. À chaque fois fallait ça la mission soit nyati lobby dans be missionnette te tilelo. Tilelo, bon poser ba question ba nzembo 100,000. Yo yana telo lo bake fallait pexi ba fingire batu yo so soli na fali na munno kone biso ko fingire nga batu te to fingire nga batu musicien bo zela musicien yana bino alo ba no boyebi langage à musique donc fallait ça li banga moko boye tout le monde peut insulter fali no bi Kofi a posté qu'il y a dinengo finga falit na page na TikTok Kofi a posté li yanza ki fali sonita li yanza finga fali Kofi a posté ngo Kofi atina landa finga ba parents fali ba kufa Kofi a dit combien de personnes pas paroles a finga fali makambuna ya mabe na ba bêtise tozu prince bakali na linga fali te donne ta boma kufa tozu ka faire combien de bateaux ba toucher même personnalité a fali li banga asa bololé ba monsieur Congo entre temps numéro 1 Gauthier Sey combien de personnes bana sima mo congolais faire appeler un avocat batu musu ya gouvernement ba kota tina sima Gauthier Sey po ba lukela fali makamba kweya heureusement aigle tala bona musika donc batona tout bana monopole on manqué fali ba respect et puis biso ba Liverpool ba finga fali ma salité ba kana ba kaleso na télé kaleso fali ba na string à moi c'est ba o kaleso fali et puis Congo ezomona ministre o ezoki éducation ezomona ba makambutu ba soda ba omona et ba colonel bana na ba Liverpool ba finga fali na ba finga na nana mona ona lande o finga nana ba insanité o kuna ko lo bona TVT ale yo lo ba ke fala boy ba finga yo moni fali yuma fali kana jail show na yeko mekate hein babilo ko bozako sala ngwa vanga mutolo ba langage wana te la TV ke fala pexi ba fingele en aucun jour mu konza pesa mutu permission kendo finga ya langage à musique o comprendre yo moko depuis na fandisa makambo Diana Mole je t'aime beaucoup depuis na fanda wana batutu ba koma na contrôle na silisa maka uzi valeur ata fini ya kasune fete era lobi ka bobimisi makosolo ke fala lobi to finga te fala sala ki réunion na nani fala lobaki na nani ke ko finga te et puis fala lobaka na nani finga fala zo lokola mai azaka kusikusa ayeba na kate aza awa to aza awa apesa ka mutu liloba te apesa ka mutu apesa azaka ka boye kaka yo mo sikoyo yeba eloko nini oyo bosala fali nga na fali na fana mutu te na warrior na fana fali et puis tina okufa mutu ako impose nga te fait ça tit auzate soki kutu papu ye moko kolo orchestre akoka ko gérer nga te tia lembi na komisa na niveau ya Peter asa wa moni je sais pas moi na komisa na niveau na bongo yo ko gérer nga soki kolo biso afutela nga billet na komisa na niveau Peter yo comme ça na niveau ni na comme ça papa biso na niveau Peter papa fali poupa king suprême Peter donc qu'elle fait ce qu'elle veut yo ça on comme ça mon continent niveau Peter asalo amoni alembi po agerenga alembi na ye amona ki satan a tindi oyo oyo kané déjà troisième jour on s'enflammer donc asa o amoni yo leki nana ba fana na otala nga mama Bobila dawa soki mami ba fana Bobila dawa na comme ça na niveau baye na ye yo ba isenga fali
Ngana fana fali. Bon, long là, mon Marco si sur c'est la lettre. Omoni kata gel, Marco si c'est facile la ngango. Pour amukolo. Fa comme papa, kata jael. Allez, signer Marco 6. Nde bomoni ngana bina longue Marco 6 a benganinga. Ka bueno longwa te. Na vandi wana. Na ebisi bino. Ozala ngolo, lutu mpesi. Bo calculer ma place na bino. Personne parle avec Fali Poupa, je vous jure. Moutouté à solala Fali à 2 minutes. Azate. Azate. Oh, biso moko na kini, jour ok kanga photo. Oh, président mais ok soit 10 minutes té. Oh 5 minutes que to kokate. Biso ba tozo chance au mona ye papa. Tolobaka. Toko baba kunati. Toko kakoloba. Bolingana na yeb sabino combien de fois que je suis protégée. Jaël babwa kisi yo. Maman la sala yo sala ngo. Ma Jaël babwa kisi Jaël ba fini été. Je suis la seule maman Mimi Chikeva, la présidente. A sala émission le news des stars. Albi ngam la che wana alarme la biso. La kisanga vidéo Mimi Chikeva salela mutu. La kisanga vidéo Mimi Chikeva a salé la fille moro warrior. Et ça, la présidente a certifié en public na direct. Nie. Maman Chantal Bomolo. Alors, bah, j'ai la saline. J'ai y a la réponse. Bon, bah, yo. 2 heures de temps, le téléphone, t'es au CK. Tu mets ta maman sur le CK. Maman Chantal, je te donne piaka. Yo, comme la dit, voilà. Zala warrior, zala famille. Zala warrior, combat et total la fali. Zala warrior, bunde la fali. Zala warrior, sala promotion fali. Zala warrior, zala un esprit d'équipe. Ko zala warrior te pour attaquer Jaël. Moi, on a qui pindi wana. Bino mo na sina vaina yo répondre. O bando finga nga ti okolemba. O ka bena ke ata jour moko te Jaël show. En plein de péter tout ça là, la femme n'a répondre. Vous cherchez juste, il y a réponse quand il y a Jaël na kota place mon doigt d'entrée. Koutou manuela opexa qui est non poani. Opexa non poani, faut tigaye. Pour ata fini, au moins nga te ba tout ba finga au moins nga te na vena kiti na yo répondre yo jamais de la vie nga toucher ba musicien. Nga na zo risque na ba musicien, na ba chroniqueuse ti. Sokoza warrior, ça un amour, tous abisso tout ensemble. Sokoza warrior, ça un amour, tout le bela fali. Sokoza warrior, linga muninga, koya na NT. Bongo Jaël, à force, bongo Jaël, de bokom sanga kilo, de bokom sanga libanga. De bolaksa na forte. Moutaro betanga 12. Tant que warrior azati. Poko loba, na ebo loba ki toko. Quand tu as les points sur les îles, tu as bébé nata inane muto lemba ozati. Biso tout, tu as bani ba comportement, na copia mutute, na za la larme de papa. Ka contraire ba bossa di banzela na bango, ba komo copier nga te. Na lingi copie coller te. Boti ko copier nga, boti ko tala nga. Moi je regarde Fali. Na tali na isi bino ka lelo, ba fingi Fali. Dans mon émission Suzuki a fini faillite. Bon ça qui émission, il faut qu'il y en ait un que Suzuki au ça concert ya nani ya JB Suzuki au bien à l'impe la mobile ino pose en play en TikTok. Mais Suzuki t'en refine fali biso to ba warrior to zota la nani a mona qui fona sa droit de réponse. Fabrikas a manka qui fali nani ya yaki. Charlie Paraucho manqué fali. Nani ça se font les caméras ça l'émission. Waze quoi. Aucho déborder les biso bordieu. Nani ya ye. Nani allez on va à la télé fallait à lobby na nani pona na sola na fali nga la joue un rôle tout mais rôle principal je suis la larme de papou so na vandi sa ba marque aux calme parce que na la larme na ebo pesa makambo na ebo sala promotion na kumisa na dito ya fali
na tima mutu na coiffe bakati papu na suki na kumisaka tout na pesaka mutu elengi yo ketala concert afali non l'action mone koto to le côté maman nanga papu bomone shimusa papu neza ko pumbwe papu bomone liso papu na fosette na mbanga inzambe nanga yosko ko sala ngoti po boyebi promotion te po na bino devise ezaka ke j'ai la longwa po mama osala nga na incapable osala ngo tant yo linga nga na longwa yo ko sama mo nga sala oko remplacer nga oko sa deux rôles po ya yo eza fra siko tango yo ngo sa yanga esimba te pour te comprendre que muto mutane étoile né réunion wana ezaki ya ngati et puis réunion wana ezaki ya bata Paris te ya France te moi je vis en France donc il y a biso photo de la maman Mimi Chikeva moi nde ba okene ba Lyon partout biso to c'est la maman Mimi so ki akitia wa nde siko biso to ke sa réunion na ba maman Mimi bo mona biso bozo ke nga zuwa ngo ya nini. Pourquoi quand elo mo fait bima faut boselanga be mission fallait benga Nigel bokozela ngoti yeso koya e bonga nanga na loba ngo med fois jour na telema diana moli na memi kit nanga Adam wama na memi kit nanga Pombo Ariette Kalunga na memi kiti et puis jour na longa pas fali mobali mutolongola ngate camarade te non la mukana tongo naturellement na ko sambela poni na poto boy boka blo boka nga parce so na boti papu ota mwana ayo ota koko na ye papu opesa enveloppe so boy pesa na masanga fallait opesa enveloppe à contribution à balisi c'est que fona me mobile na nga place papu ozala soko yamba biso na ndako soki wapi to kanga photo dona libala na ngeza na valeur. J'estime Sita. Na libala eza na valeur. Donc nous sommes dans les jours à venir. Eza na valeur. Avec ce sabiti. Si ko yuzo zela. Ozo zela kana lola kewa. Po jour mobile la chérie daga. Oyo ça la prédote. Fali. On pèse enveloppe par contribution. Sule ka uka opesa. Faire gagner opesa. Di budget opesa. Maman nana boduka opesa. Au moins niveau na ovimbi sa mobile la. Et puis, ne pas soki tomber date il faut pas une invitation. Ba mona que quand même ba yaya nanga ba ye. Ba papa nanga ba ye. Ba balisi mtalbo ma bale bi papa di o mena masanga jour na kimia enfin accueilli. Jour on fallait o mena pa masanga kimia ameli pa yebisi pa ba fana akende enfin et comme ce qu'on rapport à libala. Mobile ndesko on peut avoir rapport j'ai la finga qui a finga j'ai la saliboy et échanger d'étape parce que ici c'est la famille ici je suis la fille je suis la larme na pesa bino ba pasi mo boui oh jour ali kambo bagoya abali baye aboti baye kota mwana papa di koko na yo fefe bole kite c'est pas papu la boti enveloppe ya so bo kebite la mystique fumi mabe mami bafana ye ayo ta koko j'ai la boti siko yo joni buti ko pianga lupimba buti ko pianga lupimba boti ko pianga lupimba. Et puis, on a un problème na manuela qui tourne, on a un problème na manuela qui tourne. On a un problème na été. Ici, sur le warrior. On a un problème na été. Chacun de nous, on s'en m'a landing na, on a un problème na été. Soit le bidi kamuna, il boke bochan, on a gel show. Pour faire ta formation, émission tout en sala. Boy, bakia bois qui l'ingati, à l'obipe l'angati. Pour un gérer mon nom, on était ndé à gérer mon nom d'angati. En aucun jour, tu vas boire l'angeto. Jamais. Pour que ce soit ta fali. Biso zota papa jamais nako lata ngote lobi nanga te nga lata mamlo wa bololete esuite mais pour votre formation de makambo fallait perso ko finga te wana za to dimne papa jamais tous les warriors bolonga langage na munoko tout le warrior si tu aimes fali bolonga langage ko tozoko c'est sous-estimé en fait. On dirait to banga ba voisin to banga ka mutu te warrior soda warrior banga ka mutu te warrior ko bateke ko finga te warrior wana komi warrior ya bolole warrior a soda
Wario zara oche to che. Wario zara oche mutu na che libaya. Libende. Wario zara te. Papou alobi. Ah, yo comme ça fallait sango ndeni. Numéro 1 d'Afrique. Yo comme c'est sango. Ah, ye bo finga yo bake biso to bito finga te. Yo. Era finga fali. Era nyei afiki fali yo bake papou abito finga te. Ah? Ah? Yo. Papa le bito finga te yo. Papa nda merita ba finga e. Omoni Fabregas na kata enera mutu. Akokita tindi bato. 2 jours na sena nga ezo yinda. Ba ye. Fabregas. Oh poto ki chassa te. Wa pere. Yo ti na ba Deborah na ba finga ka bato ti. Ndeni yo na journée mo na memi world. Ka même bato ti ne ba kanga bina fini na aéroport. Ka même bato ti ninga. Donc pere. Sur le niveau fali azala makamona te kanga mutana ba bete fi wana fingenga jamais. Donc bato so boko mataka nga na yebi place na za et puis na yebi nani na za eloko moko te ebangisaka nga mupepe moko te eningisaka nga na rappel reconnaissance nana boduka ba voice ne ko bima depuis na kamwana kofi si boka voice a kofi mo na balancer genre na ngati nga na bato na mémoire à bato en fait na wata ba Rosaline na Rosie ba sunganga ba elengeye tam subino boyebeka elengeye menga na ebesko boy elengeye comme le tel avant na place tel muko moko te na yo manqué na fini na télé te nga na moto na vivre la bongo ki bo moto quand même non no ça critique la musique mais non kotote parce que wata a foutela un peu bambong na ba parquet a foutela nga bandaku mettez des j'aime s'il vous plaît a foutela nga bandaku. Alors na moment monté na cause mémoire maman comme ya moano ngana bato te soto bebani ka neloko muke na s'enflammer na bimisi ba audio na fingio na salio bona comme po fingo na page nanga te nga pesa attend na ka mutu mo na mutema munene so mo nga se déchaîner c'est na comme na suka na mutema munene makasi na kabona bato ba moté puis na bona na copine moko na mukili mobima na camarade moko. So likamboye apostaté abok la nga jeton statité orchestre la nga réunion appel conférence à tonga ngate jamais au moins on a yemoko contre boloba batu a perdaté a rappel double langage té na la camarade ga moko ta la ksaka été pour muté ba point faible la nga été. Mettez le j'aime vidéo à signaler. Mettez le j'aime s'il vous plaît. Maintenant j'aime vidéo à signaler. Nalenga mutu te banya so balinganga boye bakena ozalaka gel chaud na kokomaka gel pioté na kokomaka nanga pioté naka andeur a télé na mwana malamu po ba page no so solala nanga non na mona ngate page mo boto sane 10 ans 8 ans 6 ans to bebani na bien page ya konik ezawate donc ne no sala ngopa batu musute mutuku to liaka fufu na passe obimisa audio na ye na passe yo fingi na TV bon nana boduga no sangote na bi savoir vivre et puis combien des années to say na camarade na Josepha Chako azaki Kardashian na équipe nationale mais to say ba camarade notre bimisa na secret à mon côté et makam na nga yebisa ba camarade nete makam na ngai pe ya yepe na bete na ba camarade na ngai te ti lelo ti to soa na camarade bimaka soka mutabiti ko isola Josepha na kabongo na mutemo munene bi na kafia secret toko beba no siko yo lexi maloba ofingi olobi obandi ko denike o che n ngasko na ratan la place yo che n ngache na amour na otala o no sika na mutemo munene mais na TV siko so pointe papudwa na ko niata na niveau moko poti na vane na kina mona mobile mote ata mobile na ngana yebisa ki mamba fali toko vane boy obabenga mamba fali il faut avoir bouche bée il faut avoir nani pour yebisa nga oloba nini ate mo jana mole oh yo zo mbala nga babenga mamba fali ozo mamba musala yo oloba nga dipo yo lulinga po moinga poto na rena kilo osomela nga billet Gina Taylor en couleur je t'aime na rena kilo osomela nga billet ozula nga visa osale fort na zona poto au moins poto luli mo litama na ngonje japonaise olulinga alors fana ni muta memelonga na poto azali fana kimia
Si on se met comme ça, ça te concerne pas. Si je veux faire 3 heures d'état, 2 heures d'état, ça te concerne pas. Ah ouais, il faut mettre un cara. Je suis dans la cadette, il faut mettre un cara. Pour yom te sonner un billet. Pour mon anga bon face. On peut ça un bisou. Fallait que ça lique. A même le colis et yé. Alors vanda kimia. Na makamba ki wayo o mutako pesa mutebonga zati. De bosela nga ba vidéo wala bosela nga ba makambo bele wala Pélagie. Bo ça bon Esther Sheila. Mike Chava. Ndenge bosela nga ba makambo bele wana El Rey Mongala. Ah, je te salue. Je suis la cadette, je sais pas wala comme tellement munene. Kitazola. Va doucement na wamba bolingo, je te dis. Dès te vendre à boui, na kotike la mutu kiti te. Oh, na kopesa mutu pe spacité. Ba kolongola nga hipete. Eloko bino bozelaka ekosala mate. O ba betie 12 existera te na orchestre Fali. Ba 12 ezana ba orchestre na bino pas ici. Ici ezana ba structure nango, ezana makambo nango. Ici le 12 là vous parlez de 12, ça n'existera jamais. Chez Fali, il est mongala. S'il veut plus de toi, il va te dire en face que je veux plus ya mutwana azasu na bisote. Fali il fait pas semblant na vie. Fali asala rassemblaté. Fali abombaka makambo na mutema te, c'est un mongala. Soka lingyo te obono na lingye te. Mais na makambo nyonso nga na mona. Batu ba komele Fali mwana wana te. Fali zo ba rapport etaka présenter loba nga kuna na Belgique no hôtel abi, j'ai nazu ba rapport no trop. So no tala ba relation à Fali. Ba président, ba ministre, ba musicien libanda, ba gouverneur, ce que ti muto zo da sa kokomele. Fali j'ai la salle bosse que face à ministre, à la président, à la nani niveau ba med bagayogo, ce que d'autres bateau ba komela Fali makambo j'ai la salle, Fali la fille a fait ça, Fali la fille a fait ça. Ce que d'autres na niveau numéro Fali wana bateau ba ke komele ke kombo j'ai pourtant on présente que j'ai attirer benazu ba rapport no trop ce que nous avons ba rapport wala ba comme la prise c'est que bato ba comme ba ministre ba président ba gouverneur ba joueur minene ah tu que la yebani moni bato ba pesa visa ba prise je pose autre ah kai loko yo bato ba so komelanga na kai loko yo kamuto yo papa pesa raka ba deuxième chance et puis la femme qui te la fille bon c'est là ngo ti eso ya ti soya so li kambele kinga mana mon bébé calme-toi mana ta bo finga bo vandaka biso to bundela bitumba o comprendre tangu pe ba remarquer que na komi nani trop mana ba finga pona nga ba pakola buzo ba pona nga wana kutu masola poto te matala nyoso to anati azaleka nanga siko bolamu wana tabino moko na vana kiti na clasher na kokate même nzambo opinir nga loko somba malédiction te na kokate ba malédiction so bosomba ngo bino moko na kokate mokile komela na boduka mwana ana te mwana ana mpoli mwana ana kofinga yo mwana wala kopese confesse te mwana wana ndumba mwana nzambe na ngai yebisanga héros na manquer respect na pesi soni pa bangunati na pesi soni tangali na kopesa voisin raison te bate bele bazela ngo po bate bele bakita tokotala bakofanda te akofinga bango te na ngo pesa mukili raison te non ko pesa batamukili bazwa raison te soni poni to sana pela ba relation msute bozala bango bien ti na suka pe botikali bien ti bokufi il faut ka komba ko beba ne kota na kati non ko kate Fali azala humilier na kombo Jaël batu msu ba finga te o fingo pona mwana wana nazaka wana bombela edi badiata abimaka na Jaël nana bodoka bapakoli pape di buzuba directeur abad asaka nanga mwana siko héros eloko neti bozela wana elekanga na mutu efandisanga na yo loba
te so elekeli nga nakozela mpe na temps naobenga mana nayebi place nini naokota moto batumbolaka na pete nanga na privé après naye na télé so bozela yango na tv ti yesu oya naosala yango te nakosalaka mpe yango te prese azala sali na nkombo ya jael mapesanga chance a poto avant na voyager prese azala sali bazala ofinge depuis kala baofinga mwasi ne depuis kala me nga na yaka boye babandi kofinge na nkombo na nga tofinga mpo na mwana wana mpo bamoneke mwana wana défense ya osakala te so tokase fale otika ndeka yolela tofinge nde tomesana alors tochange langage to alofinge na nkombo ya jael bafinga mwasi ya fali bana mama nana biro pour ke balongolanga défense eleki makasi pour ke balongolanga défense eleki makasi mais batala ngo te basélectionna parmi bato bazala baancien nga aza nouvelle parmi baancien basélectionne nouvelle batiele visa bafutele billet natikala na poto ederage motu te naa na baavantage ka nde nazalai nango naki nde naa nango mpeka na poto elo mo te changea sikoyo nasala neti ndeni nayo bimengade te elo bozela wana ekoyaka te nakabolaka de vie ya télé na vie normale batutu bazala nanga namonanga moto te chasa mabe zaka ozala tv te jalo meladi mba bosalaka la différence la part de choses koyina moto te na lisolo koyina moto te na elo mwa gafe moke te po pesaka bato temps ya amour non na gafe na komi na niveau bagrâce te kana lokwa deme ateleloko motia banjembo ya fere te naoyoka soni moto oyo ofingelo te leyo na tili toko motia banjembo ya fere nakoka te nga niveau wana te nga da so na tie da mapeka etikali bongo nga da so na tie boye esili etikali ka wana ki ple ki neige bafwa bashala nasaka wana eya te toko mafali ako momona bano benga basakisa biso nyonso njungu moko te bato mosusu baza libanda njungu bato mosusu baza no libanda mpe ya njungu eza teke bango nyonso baa ndenge moko te exception fo ezala biso tu te moi je suis warrior de Fali je suis warrior te de yo so osalaka émission ozela ngai na ya kuna na bondelo bébé yo poza warrior no mata TikTok no bébé te moi talinga te nga nalataka brassard na concert qui suis-je mpona azala na baniveau nalataka brassard nakotaka na nzela oyo bakotisa mokonzi nde biso tokekotela nzela wana na brassard ofuti te okoti kote bato yo okota na entrée privée yaya baavantage wana nazwaka brassard nakoti na entrée privée ata yo moko na abandonné Soraya na abandonné et puis 2025 Stade de France nakozwa 3 brassards mpo noya na mobali nanga na belle sœur nanga Stade de France fo bakota batala igele azalaka we aziso nakozwa 3 brassards nalinga boye napesa nono pasi naye na mobali nanga na belle sœur tokokota na nzela mokonzi akotaka brassard totaka papu boye yaya yo zwi wapi fede kofala kuna na foule yo zwi wapi ozwi wapi napesa bino nopasi na poko esala bino mo bayeye nalinga na choke bino boti koselanga badirect boti koselanga bémission boti kobamba ba12 ici les 12 n'existe pas là déjà na China c'est-à-dire même 12 n'est pas l'année les karaté. Je connais bien notre game et si chez nous c'est fallait lignoter bon sur l'hypocrisie te fallait lignoter kende biso tozama comme ba 12 te de 12 eza pona bato ba faible. Bon, on a peur, il y a bateau, la peur. La peur de gens. Ici, chez nous, le 12 n'existe pas. Chez nous, on t'aime plus, dégage. Au moins, bon, c'est nos lettres. Katananyo yalabai. Katanani yalabai. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça, kate bimakate. Nya. Ata yomoko. Jocelyne Mukangi. Ata yomoko.
na moi bon via poste na nga pour modèle na tiré no 4 jours bon na combo na nga na poste na nga acha no mal à l'aise parce que ça n'a pas on a chaka ba voisin mal à l'aise na bino ba fo warrior na acha bino mal à l'aise mais vous allez pleurer putain mais vous allez pleurer là je suis encore là vous allez pleurer je suis encore là je m'en peux ça ma vie je suis encore pas pour je suis encore warrior Bunga ka bolo sama mbakati po bo sepela. Mami tu qui va la présidente. Eh mami mec tu as commenté na TikTok mami yo. Ayo koma kuna jelo puis bozo lobela. Makamba balabala ba fonsa balabala bozo lokota. Ya zana biso mwana biso asana no wana. Eh maman présidente ata ba pesa mwana mutu makasi. Les lozo chaba commenté na TikTok mama. Ata ba pesa ba voisin mutema pasi. Ata ba linga mwana. Autre que ma amigo, ou bien que maman Chantal Bomolo. Ciao! Au piquet, ils ont quel lingue sur bon lingo placé. Ah non, non, attends, ma lingue ramoto, je me sens à l'aise, je me sens aimée. Non, bah ça caprice c'était neni. Ma lingue non. Pour voir cette attention, c'est bon. Bon, mimi atie commentaire et tikala. Hier mutako mimi chikeva. Atie ba commentaire à TikTok. Non taka mimi, mimi va défendre peu moi la boîte. Ce que nota maman présidente. Maman mimi chikeva mille check. Moi simbichi. Atie commentaire pour la moani. Na que c'est soni. Titi donc kokate. Pélagie, encore yo Pélagie yo chaka partout, yo chaka awa, yo chaka la TikTok, yo ça partout Pélagie. Ouais. L'homme on a des facières de warrior, azaka kula tchuk. Non bien tous les warriors, boy bagay makambo Alexis we chele kawana. Et ça lokuta, montage. Alexis jamais akoko comme ben sanitaire modèle wana. Bali basale ku monter makambo buzoba donc Alexis jamais à cause ba bêtise wana eza page Alexis te eza ba pirate ba page en fait basali page na kombo na yo et tout bali ba pakolo buzoba bon moneti o yana te yana on lokuta ba toujours quand Alexis mabe c'est faux et archi faux bo tu conseille ba commentaire eza lokuta Alexis za soda makasi yana DSP li bindi moko do Alexis we tu soda en passant ya Charlie bobimisi album bossa la promotion. Moi le bloc fallait les la baninga. Fallait soit bis album, biso tout la promotion, tu as marambutu album. Tu sais quand mon ba polémique, tu es album. Alors, mutu na minute ko attaquer Fali, aneka mayele te. Parce que so za mayele na moment où za moment ko attaquer Fali te. Ça la mamna yo, obimisi album na yo. Ça la promotion, ça la mamla yo. Ce que comme la boule, là toi attaquer Fali ce gars loba qui a fouti, j'ai tout bombaka. Bonsoir. Merci beaucoup Soraya Zabala. Ce qui bobandi ko attaquer bateau. Bon la chite uta wana. Conseil, ça mamno na chemin na yo. Vous allez tous abouer. Le 6 juillet, toi na Lyon. La reine est Lyon. Donc biso tout tonda wana et puis à Bordeaux mutazanga ti biso tout on a objectif tout ça là ba full l'option de tomber ça na jieza musikate en tout cas tous les warriors biso tout à la focus la double concert on a surtout beta barre dans la biso et puis 2025 to bozate to na stade de France eza balali bosso congolais abotami na Congo auti na makama muzika na abeta stade de France le la bama na je t'aime donc biso tout ça focus 2025 tout tondawana tous les warriors papoka nda lingara donc à toutes les plateformes où papa a vendu boke kosomba quand les arepi bobo santé kosomba ba CD en fait CD surtout kosomba ba CD et ça là que papa a toujours number 1 à Keliboso donc kosomba ba CD malheur na bato bozana bisoté pour kalami te to kota kana to zana stade de France malheur na bato bozana bisoté déjà CD
Bosombaka ba CD ya papou et ça biso bien. Moi je suis là la larme de papou. Moutaya poto apesa bato pasi. Et puis na lobi boy. Pata faire boya muteba bakasi. Boko motinda ba page finga bino poani. Biso to ya poto to tinda ta ni page finga e finga fali. To tinda ta bato ba finga fali te. O bu finga fali po me biso poto te. Mais bino boko mo benga ba page polémique. Boso benga bato basala na YouTube na ba TikTok. Bu finga faire bolo bake nani boya ko tikala te. Nani boya ko tikala te soka tikala eza soni. Nani boy bosango poani e comme bizano ba miki en fait. Babilo ko na boye bake na ba présent la biso basi ba comprendre ba sale wana. Ke yo muto otinda mutu boye afinga nga pona memo poto. C'est honteux en fait. Bozo ba mema bino la liste est normale. Bozo kotinda ba page ke finga faire ke soki nani boya tikali eza soni te. Bozo ba soda mulongo boroya la bino so boroya kate je sais pas moi. Botika parce que ba audio na bino ba capture na bino eza ba téléphone surtout ba mon attend ba compoter ka bino mawa pour so depuis quand la poster la ba na bino mais ya mon ka mawa mais na ndenga pi bulbo ba ke ba konja so ba mo comprendre sta idéologie na boke na ngo eza idéologie soni pona yemo ko comprendre ke bo tsala ba bo tina ba lo ba bongo finga ye lo ba ke sona ni boatikali c'est que vraiment au pesi soni tina ba page polémique bobanga te na ba numéro na bino privé bobanga te ba idéologie kala bon poani mamba soni biso to ya poto santo tina ba finga to ya poto maman fallait patron qui patron est peni on en a euro salut so 80 visa so combien le visa billet Air France fallait patron pardon botika patron et puis le besoin bon baby ka so même le bokima le gouvernement au final ma casse mais na ma camion matin na maboko na place au tika la awa na muto au tika la pana botika ni mama le sopa mama kala boy doja kala fingela nga pe président nga po me manga poto mama kala bongo mama soni doja kala soni dans les bino fait tâche je dois parler avec votre papa il vient pas assez là ba déjà l'état de pas que a benga da deux fois il katanga direct a rappelé la police qui a problème terre la ligne mia Lobe